Parce que moi, je suis congolais. Je ne peux pas avoir de passeport même congolais à Brazzaville, ni à Rwanda, ni à Burundi. Je reste avec mon passeport congolais. Ok? Ce qui est salé, on a des matchs qui sont pour permettre de répondre au Kouya, na kati na libulu ya Koufati. Les alignés osé 4-6, mon peuple périt par marque de connaissance. À des passeports ougandais, ça a un monde de Sungaye, or que et Kobomisaye. Quand on a moko ayebi, moi na mbo qualité à Kanda, à Botamina na famille à Bozuité, moi na Kingasani à Souka, moi na Balie, na bundaka po na famille na ngai, na bundaka po na libota na ngai. Na habité place ni na jouer la vie. Tikolé là. Ngai. Ah. Dor na to habité. Ça qui va quitter na Congo, ba réfugié à quitter na Congo, azai congolais. Attends la cosa que ta 2 jours na service de sécurité, ba ko sungola ni. Mais c'est que na Uganda. Oya habité à Kanda kuna nani? Akutana kina bakangai pe ken piano. Na ye bazaki esika mo na boloko mu. Oh, ba mona na kula ba kena na Belgique. Bazalaki ke o le beso bakangai ken piano. Abi to zonga Congo. Limama aboyi. Kosamba ebi kosamba te. Bazuye ba refoulé directement à quitter le Congo, Pata Mikanda, aux alliés ougandais. Na Ougandais, tu n'es pas congolais, bah je suis un avion, bah donc c'est na Ouganda. Et puis à Canada et Angleterre, na ebi mon Ouganda te. À cause ça la ndengeni. Hein? Et puis ça y ba publicité na ba Vodacom et Bimi, ba profiter ba mbongo belé. À cause ça la ndengeni. Pourquoi ba refoula ki? Ba tout narratif en Ouganda, tu es Ougandais, lo ba mon Ouganda. Oyebité. Lo ba anglais, oyebité. Quel Ougandais? Hein? Alors batino le susu tanga suta na tribu mongo batote eta président ya bino vice ministre nango le bakanga bango wana oyebite donc on a déjà osa infiltré on a ezali infiltré alors tant bakangi infiltré wana ba refoulé yo vraiment ezalaka mingi na conséquence ya makasi eza en Afrique tika break ya muninga. Muninga peut condamné ça parce que c'est un célibataire. Un célibataire est-ce que yembi azangi mbongo kobala mwasi wana? Abala ye mwasi yango pe 10 ans yanga tula. Et ça 10 ans solo. Ba 10 ans mwana ko les 10 ans. Ah botisi okotanda ka libala 10 ans okotana ko koloni. Hein? Et pourtant il fait peut-être un peu de non, étant ekoka. Alors tout le monde nzambe na ye c'est vraiment nini mbi a tout. Mbi est un patron, il a tout et tout et tout. Mais peut-être nzambe non alobe loroté. Voilà les kalma liba nzambe alo. Likamba liba so nzambe alobe loroté kanga fumanga nini yo. Ozo mettre la break mosuku. Au moins de Salembi. Oh, de Salembi. De Salembi. Pétage aussi là. Abi pétage ne tombera jamais pétage ne tombera. Na landi ba émission na na marque na lokamba na mosuku je l'ai suivi moi. Ozo sentir que monta na problème donc ba kanisi mbanga. Nazar ko se terre mutako faire terre nga azate. Très bien. Mutapie nga mbongo azate. Muta corrompre nga azate. Parquet ko faire terre nga ti. Du concurrence na. To ça concurrence musalo mutuna mutana bagage intellectuel na ye. Mutana ba idée na ye no ça. Oko zembele pozwani. Hein? Ba recopier comme modèle. Hein, ba recopier comme modèle. Le nom comme quoi Zakari, le nom comme quoi motoso modèle. Qui passe modèle, c'est prophète des nations. On peut encore copier, mais ça ne dérange pas. Le prophète de la nation. C'est là, c'est là, non. Comment on va pas suivre les micros? Comment on va dire ni autre tega? Toi le tini kabo menaria ingene ro atola yoke. Na zoka mina diete kombo na ngoni za atola ngona kati nani? Katoronga toi le tini kabo menaria ingene ro atola yoke. Ah! Eza pona nini? Ezali pona nini? Kisi na biso utina bokatola na ingene to treta kama kongo pasi hemorrhoide mpotari. Na liburu manefo yali wa beyo kena yo. Ah, liburu manefo kama bite fumanga nini liburu manefo te. Ah, ndeko franchement. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue sur Africa Elengi TV, je suis SP la Lionne de la presse, très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs, vos ordinateurs, vos portables et bien sûr en train de nous suivre. Merci au tendre Père, les dieux tout-puissants pour le souffle de vie. Merci à Mike Lokama l'archevêque pour l'opportunité, ainsi qu'à toi derrière la caméra, Berlu Venga, mettez image son micro, garçon, il y a taille à ça. Je ne peux pas passer sans pour toi remercier les combattants de la Lionne. En tout cas, je vous amoure, je vous porte vraiment à cœur. Vos agneaux sont pour Nangaï. Et cadeau venant du ciel, na lingi bino makasi nzambe nanga pambola bino. Tona lo barabon la mona directement my dad Zifio tunani ya Bazifio. En tout cas, merci pour tout. Ya Willy Mouché de l'école mondiale, docteur Laurent Macabou, Pamouela le jeune médecin, un mécène trop puissant mais très silencieux. Amuluba oazanga orgueil dans la baluba nyostro ngana yebi muluba azanga orgueil ezayo docteur Laurent Macabou. Pourquoi pas nzamba pambola dans babina kata souda fana nyoso sika ma voiture toujours de marque nzamba monayo. Aujourd'hui je suis pas seul na plateau nanga, j'ai le réel plaisir au Yamba, l'homme de Fumbwangari, l'homme de Vaseline. Donc lui c'est comme ça prophète Ngefa, prophète John Ngefa. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. On va essayer de parler de tout sauf rien et de tout ce qui se passe tout autour de Bango. Basalanzambe, Bango on dirait que ne te éviter. Ça va bien battre suko yeso lobara. Tu es ani. Berli vous m'amenez si tu es d'accord avec moi. Faut la plateau. Tout le monde a Bango. Prophète Ngefa. Papa Losako. Nzambe leki bango sonanguya makasi. Olo azwa lokumu na ndingo ye poto solo makambo ya mboka. Mais ce que moi je vais vous dire, Bible, Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 à 10, et là, il y a ce qu'il y a dans la habilité. Otomonaka, Ezali, Pekozalaka, Petkozala.
tozomona lelo la fin du monde te ya makambo ezalaka mpe kozalaka tobondela nzambe tata natiki émission maboko na yo kolosunga batela molimo na ezalaka te na biso kolo mituna ezala ya mama journaliste abiyano ezali na ngai totiki badiaspora maboko na yo lobatela obikisaka bango pambola mpe sunga bango ezala mpona lokumu na nzambe yawe tikai tobanda na biso bosukisa na biso na komona tata mpe na mwana na molimo santo amen. Amen. Oyebi ke ya otiaka na kombo tata mpe mwa mpe ya molimo santo toyeba traita babeza opie ya banani ya bata catholique. Soki balobi na catholique signe ya croix eza ya catholique te. Yesu tanga akufa batiaki na croix eza ya mpona victoire na kati ya ngomba ya Golgotha eza croix te. Soki tokamati lelo oyo na kati na bato traita yango eza signe satan diabolique signe satanique. Croix eza signe satanique. Bible ebisi biso na Matthieu 28 verset 19. Allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, il y a ici un diabolique. Pour battre un peu diabolique. Ouais, même étoile, ça va étoile. C'est étoile clignée. Il y a ici diabolique. Mais croix est clignée, croix tout droit. Mais c'est croix est clignée, et comme ici diabolique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il y a diabolique. C'est parce que Matthieu 28, 19 et lobby, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, prophète Ngefami. Balingamo lo sako, to bakisa lo sako belé, lo sako papa. Et ma moto et tumbaka elamba mokolo moko te. Lo sako. Ata kanda mo pepa libumu ko tobola kaleso mokolo moko. Lo sako. Nyamaza makolo ni ata mo ranzela moko. Lo sako. Ata kanda mo pepa libumu. Ata diarrhée ngonde ko tobola kaleso mokolo moko te. En tout cas, maintenant, on la sentir vraiment prophète John Ngefa. Papa, bonne santé, bonne étoile. Le sako. Chocoli, l'onde makambo. Danga chocoli, au moins ngari bana. Danga chocoli, au moins c'est moi qui. Chocoli là. En tout cas, galinga à côté de, oh, moi un peu d'humour et ça la bien donc. Biso à tous à la raboé, babi. Bonne humeur, Kati Nankolo. Papa bonne santé, bonne etonga, bonne maman Nzambe, maman Kolo, et ok. Bon, etonga Nzambe, qu'est-ce que je peux dire? Ils ont passé. Pour Nzambe, ils ont passé, bonjour, doit ba gegete. Santé, ah, bon ba gegete. Doit ba gegete. Ba gegete puis ça là, hein? Ba gegete mais la Colombo ils ont fou là. Bon, c'est quoi santé, bon, tout dans le Congo, hein? Nzambe quand mutazo bâti. D'accord. Malé me peka na etonga tami balata misa tumeye swazali. Yesu azali na kati. Merci beaucoup. Papa tout ça quand maman on va ça Nzambe pour maman c'est ben besoin na sûr que yo pour ça internaute je ne pense pas que aux 5 comme on a automoni comment ba voice ya pasteur Moïse Mbiye waza ndeko na yo et puis na ya pasteur Marcelo comme manatol ko wele la mwasi dossier wana papa marambo to soki nango wapi nini borote ya biso ba biso oh notre l'entité spirituellement. Nous condamnons les effets. Parce que si tu condamnes, nous allons être complices. La Bible, c'est Ephésiens 5, verset 11, condamner les effets du diable. Mission Nzambe a perçu ce que la basité. Dans un et pas Nzambe, dans un ange Nzambe, sexe à moi, c'est exact. Donc, tu vas aller à Mibali. Pourtant, tu as une confusion. Tu as une makambo. Il y a Mibali. Mission Nzambe a perçu ce que la conflité. Mission de la Pessibiso est allée dans Luc 12, 31 à 34. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ça viendra après. Et Matthieu 10, Abis 7, allez prêcher, dites le royaume des cieux est proche. Maman, mon église est dans 3 parties. Dans la parvis. Parvis, ça dit, motonyoso ako vanda di kolo ya parvis. Tout ça lié saint. Oyo bandimi bavandaka peut être un lié très saint oyo sacrificateur vandaka pona kozala mikumba na biso na Matthieu 11 28 ko pesa na Nzambe mais soki komi na lié très saint oliati ya bana na Nzambe le monde est komi na mabe yo préparer bato pona ba combat pona ba zuwa basi pona nini je dis ete église de l'éveil ekufi
On a échoué sur notre émission. Tozongela Nzambe, Tolukaïne, 55, verset 6. Ça, c'est la réalité. Parce que Tokolobadi Kamomo, Koto Mbia Lobi, Koto Marcelo, Koto Moïse Katou, Moïse Mbi, Koto Mike, Siko Tokosuka. Mais va condamner un peu, c'est pas bien. Total, pasteur Kounaza a marié, pasteur Moïse Koto, ça célibataire. Oui, Orzo Lukamale, Malembe, peut-être un peu sous Ozaki, fiancé d'ailleurs. Pasteur Marcelo a marié. Mais moi, je break on a pas. Tant que break on monte dans mobile, tu hollandais pas. Hein? Il y a pas de pambi 10 ans. Amare baboti, azomona clarté. Tu vois ya osana. Hein? Mais ma belle est passé à Luka sur moto azali marié. Fallait Luka moto azali marié té. Pas sa musique na bango. Hein? Nous condamnons côté on somi balé. Côté pembi, ceux qui peuvent boya qui peut moi si yango otika na bana. Pourquoi zo? C'est quoi? Ah, parce que à moi c'est toi. Tu penses que Ozo ça na zoua? Non, ils a joué, mais nécessairement Marcelo a cause un break ya moninga o ya boti na pe atikité. Nous condamnons les effets basi bazali belé. Basi bazali belé. Même si on a un cimetière, au moins bato bakufa mingi mibali. Si on a une maternité, bato bazo bota mingi au moins na ni basi ni bazali belé. Ozo comment ça dit que basi bazali belé ko leka mibali. Mais ça la choix na yo. Pourquoi on lukaka ba conflit. Mama place au conflit za Nzambe za raté. Hein? Tant que conflit zali, ezali lokola bana libebi. Ezali 30 verset 1 à 2, les enfants rebelles qui prend la résolution 100 mois pour accumuler les péchés sur péchés. Yoko van sa bana na Nzambe. Pour la sabango sabango N. C'est ça la facilité papa. Moi c'est aux la bien té. Abala qui était azaki moi c'est makango soki akene naye. Biso ba basi to vanda na mama kango to bala bango te. Ba kende ba sala vina bango biso bala basi mosusu. Ozomona zaka pe moi so boti na ye. Soko ninga ki falo bala ye. Et puis Marcelo, moninga tiki break na ye. Hein? Abala te. Un peu moins dans la carte. Pourquoi vous savez bien? Mais oui, parce que si tout le monde a bien beauté, le malaba cher, beauté, tout le monde on dirait pendant que ça la break quitter mais tu ka boba tu vas break ma boba ta bolingo. Bible ezo bisabiso na Romains 3:10 monta semble de son embêté. Mais nous cherchons à faire une négociation avec Dieu. Mais autres hommes comme dans l'église avec grand pétage. Na bino bata oh marié penza vraiment. Oh marié puis serviteur de Dieu. Mais ba lo bakala onini. Na les sous impudicité. Oya njobi. Bakima ngone okima. Njobi bakima na njobi ko kima njobi. So kimi njobi te mawato. Impudicité. Njobi zani mobali na moi c'est makembiste. Ce sont des makembistes. Il faut kima makembiste ba njobiste, ba ekobiste. Ba makikiste. Il faut kima yango. Ba fumangani bakima. Bazeli bakima kata yango buka tumba bazeli. Quand on s'en a souvenir, ça bon maman, ça bon quand on vient de ta sonner, on s'en a souvenir, na ibi suma kamwa na te. Franchement, non mais toujours c'est quand même ça fait mal hein, ça fait vraiment mal et puis maman, ce que moi je condamne. Ouais. Vous voyez bien sur la Bible, ce sont les filles des fils des diables. Oyo Jean azolo banabiso 8 verset 44. Pourquoi la Bible kata ba instrument? Kata biloko nyonso. Il y a un chef spirituel. Pourquoi bino boko sala bo Dieu boko landela mo problème? C'est la rébellion. C'est la rébellion. Hein? Maman to lukanzambe hein? Na solo hein? Ma belle monsieur quoi la gabiso yuta la conséquence ya boya. Mais faut pas ça conseil na rata mambo faut pas ça ne pasteur Marcelo conseil. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vion pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na ne salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bo fukama bo senga Saint Esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bo beta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade ya estomac na bandaki kosouffrir mingi na estomac ezalaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi ntina mokongo moto ezobima ngai koliama te esu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mukolo compagnie Yini au Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je peux passer la opération pesate. En tout cas, la vanditi de l'on a yoga kananga ite na lito na gauche. Moi, na yo comment na nani? Na yo ko lobi moi na comme moi na nga liboso comme nani? Marcel. Na zo na kangika lito. Yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazo la bino nyonso tout dans moto tika break ya muninga muninga moi to condamné ça parce que c'est un célibataire un célibataire est-ce que yembi azangi mbongo kobala mwasi wana abala ye mwasi yango pe 10 ans yanga tula et ça 10 ans solo ba 10 ans mwana koli 10 ans ah botisi on t'a dit balé 10 ans on compte avec mon colonie hein et pour ça il fait peut-être non à cause de la non étant ekoka alors tout le nzambe na ye c'est vraiment nini mbi a tout mbi est un patron il a tout et tout et tout mais peut-être nzambe non lobe loroté voilà di kanga maliba nzambe alo di kanga maliba so nzambe lobe loroté kanga fumanga nini yo ozo mettre la break mosupo kanga yango hein pour nzambe alobi na noté pour ozo fumanga ni ozo break il faut nzambe aloba mais kanga yango tika yango tozo te ya bana na nzambe ni to temi liboso na nzambe yango moni bible zo ça na Matthieu 7 verset 16 on connaît l'arbre est bon par ses fruits hein ba œuvre na biso zo mona na mabe liboso na bato parce que misalo ya biso hein ezali malamu liboso na kolote. Voilà, merci beaucoup bongo eza maloba ya prophète John Gefa par rapport au bomanga ko na lobi bongo funda nga lobi e komi ka funda na funda mawa bato na nzambe ko funda ka bato mona ngo et le copé to moni pende ko na opé de ni l'espace se plaindre nango hein e komi ka ndenge wana ko funda na o eza nini penza ote biso ni biso apagano basal na nzambe bapengi bazali na esprit ya pardon te ils n'ont pas l'esprit d'amour. So moni proverbe 10 verset 12 la haine excite le querer l'amour couvre toutes les fautes bazonga na bolingo solo po balimbisa baninga e komi ka muke akie funda au moins de salembi oh de salembi de salembi pétage aussi là abi pétage ne tombera jamais pétage tombera nalandi ba émission na ena marque na lokamba na omusu je l'ai suivi moi ozo sentir que montana ba problème donc bakangisi mbanga Abi jamais si la bia Madrid abi à Madrid l'équipe amone bino tout bodiembela jamais si là nani akozembela epenza et puis concurrence na to ça concurrence na musalo mutuna mutana bagage intellectuel na ye mutana ba idée na ye ça okozembela pozwani hein ba recopier comme modèle hein ba recopier comme modèle lelo comme quoi Zacharie lelo comme quoi moto so modèle qui passe un modèle prophète des nations on peut encore copier mais ça ne marche pas le prophète de la nation dans Baloba Israël peuple de Dieu lelo Congo Brazzaville la nation Kinshasa la nation Brazzaville la nation Cameroun la nation France la nation États-Unis la nation prophète de la nation hein vous voyez la Bible hein les loyaux prophète de la nation azateloba prophète du peuple et puis action ya prophète ezali lelo na kati nation ya église na kati ya qui prophète des nations non na yebi yango na nouveau testament na ba prophète de la nation bazali ancien testament bazalaka nation nzambe aloba ezalaka Israël
peuple d'Élie. Alors, na Syrie, alors na Palestine, alors na Arabie Saoudite, mais alors na nation Israël, ils ont dit peuple élu, il y a Zam. Mais le nôtre, on n'est pas comment moi, mon lobby, le lobby, comment sur un lobby, bayo qui peut bafandi bayo qui mais ah yo sur le lobby que yo yemi en côté na prophète des nations, yo yemi que ça m'a ancien testament. Mais toi qui coaché na roni ya prophète nini. Na lobby moto ko ngolo baka lobby bayo qui. On combien de pasteurs bazalia moto ko Roger Baka. Boso bosa Roger Baka. Roger Baka ça moi na. Non, moi na makamazambe te. Oko ya liboso ya yesi mame na échappé yo. Tu sais que le père n'a jamais été président de la République. À sa fonction tout y a République. Député, sénateur, premier ministre. Mais moi na aye a comme président qui est le plus grand. Ça c'est ça que les fils. Parlons ngolo bani. Parlons celui qui au cause alors pour bandi liboso. Bosa Moussa Menzambe asanda bina pour c'est 3 verset 15 à 16. Mais moi nous a bandi lobby avec na bobang Nzambe na pesa auction allez kibino. Parce que le plus donc, petit. Donc on a yo frère Roger Baka en auction belé koleka. Na lobby na Roger Baka tenga ça concurrence na. Non parce que cité comme na yo. Na lobby parce que na ebi pe abimisaka babilo comme balobaka bayo kaka. John ngefalo bayo kaka te. Bayo kaka ibeze ba passer balobaka bayo kaka. Ko kamata mutu moko lokola parce que mais apparemment ne dénile ça la moto makasi que soit lobby boy bayo qui moto ni dénile ça na ngwa makasi. Parce que moto akina dénile c'est le qui a sonné kafuta. Moto akina dénile c'est le qui mukuna. Moi, tu as dénilé, c'est l'équipe, m'bille le paix. Même moi, tu as dénilé, c'est l'équipe, m'bille moi. Et l'équipe à Marcelo, bon, tout le monde sera les Camerounais. C'est comme maman. Nous sommes là pour les polémiques. Et puis, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, 4, chaque chose à 100 ans. Tant on a pas bimisaka batounaye pour défendre les lois. Hein? Non, les gars, ils sont d'une popularité. Hein? Bah 7-7, bah non, les gars qui parce que total, on va pas la critiquer, c'est lui qui est le plus critiqué. Bon, critiquer Kakaye. Apparemment, on dit on va combattre ça Kakaye. Mais pourquoi Kakaye? On peut-être dans le lobby bongo. Ça qui va combattre Zali, ya bon ça des Zali na ye. Yo va singa na combattre. Toi tu crois ça? Yo kutinga na lai na moya. Singa za ta sando na tota moi mai na mela mo pepe. Non. Tango kiena côté pe na ndako na lali combat, ba kimaka, ba gérer les choses. Hein? Ba gérer les choses. Ko lo bandinga parce que celui qui sème le vent récolte la tempête. Mais celui qui sème la tempête récolte l'ouragan. Alors, Moutou, Galate 6, Robina 5, il portera sa propre charge. Parce que Motonio sont, où ils ont la vérité, où ils ont dénoncé Batou. Il faut un ennemi à Batou. Hein? Ce n'est pas lui seul. Nous tous, nous avons tous un ennemi à bateau. Est-ce que nous avons bien écouté le prophète Ngefa? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi? La vérité reste la vérité. Ok. Voilà, merci beaucoup, prophète Ngefa. Donc, à mon nom, je suis fan amoureuse de l'émission. Vérité, ma vérité. Malgré la télé papa. C'est très joli en tout cas. Ma colope qui est quoi? Ma colope mouette. Ngana vierge. Ngana vierge munene. Ko tengana pale mais vierge ya bota. Sika bota ndenge ni maka basoda kala fungula. Webi kala mfunga ngana bi bolingo te. Ngama ma colonel zabo. En tout cas, clé spécial avec le melon à la rate à Suède, David Kalingaro fait ma casse, Kalingaro vraiment tellement ma casse, c'est le Oscram Kalingaro mingi hein. C'est le Oscram, Mr Poutine. Poutine mutunangai. Bafungwangai wala pour aller pour marquer ma bé. Il y a des tarabilo pour c'est Léo. Tu y a la île de ski. Oh Ukraine wana. C'est pas nga mutude. Vraiment. C'est Léo. Nani ngaka mwa zolo mosongo kwa sangwa kili komini. Zolo sérieux zolo mosongo kwa sangwa kili komini. Ah batunanga natata mobichi. Zolo mosongo. Natata mobichi. Ngale la mobichi grave. Ya solo. Mutunanga Adolphe de Milieux. Toi batunanga batut. Apparemment ba mission profane ba omi baleka ndolinga mingi na yo kolinga yo feré yo za Gaulois te ba Gaulois te biloko mokili nalinga parce que j'en sens lui une voix angélique. OK feré Gola aussi peut-on yoka dynastie na yoka yango na yoka vana botana lekana nzela na yoka vite fait côté bimi
On voit que toi à la classe à pétage. Non, pétage, maman, la musique est bête sur cette émission. Est-ce que tu as mon matin? Jamais. Tu as mon maman. Est-ce que tu as mon maman? Ndumba leki, à la string. Parce que yo tamo nanzela, baba ngali bomate. Talanga. String yango yo tamo. Est-ce que yo ça? Est-ce que o tamo ça? Mais avec ngali bomate. On va tala mais on ça yo longoli yango. Ah mais c'est ça. Nana bino tamo la basi muso tamo ma belle nyonso total aka. Ça fait mal. Vraiment. Bika nzambe rondo hakashi longola. Simba ko continue. Pas tout le monde yango ko chaper yango ndengeni. Voilà. Bato muso batambola kuna na balete tout le même monde alors. Que Dieu nous protège. En tout cas, Jonathan Cash, bof c'est dans mon cœur, je te salue. Ben Willy les Gabonais. Big dédicace, mon papa, il y a eu une chaîne de code mondial. En tout cas, la ligne a bien tellement c'est la journaliste ah, la journaliste est oui, mon temps la Mike Lokamba. Naba mi bag. Oui, Mike Lokamba. Mande faut pas Pilate. Moi Pilate. Ça me ça est. Mais attention, mais c'est le chichi. C'est quand la journaliste là-bas ici au Ghana. T'es nalingi mon côté pour na viette. Oh, t'es où c'est pelata musana? Moi qui le kamba polinga mingi. Moi abe mutafazili, t'es mo c'est pelata na ebola mande flora. Ouais, Pilato. Ouais, Pilato. Moi mande flora ma ngo kanda. Pilato pile beta pindabu. Pilato Mike. Franchement, en tout cas, papa tokotisko na si je na biso to pe question oyo ezo et déranger moi ndambu et ça li peut pas si ndeko la biso lité ya kanda on sent lité ya kanda o akendaki mboka ya Belgique mais azalaki ba bomba ki azaki na prison hein Berlin vinga meti azaki vraiment la prison so to ka lité ya kanda zate to so localité ya kanda za puis akenda wa puis et tout et te oza la surprise biso nyonso lité ya kanda ba refoulé nebité okoloba nini maman par rapport ya makambo na vie laissez le temps au temps. Hein? Tala motoloko la sai. Akana wera na bazénith. Sai azonga. Apanisa masolo. Sai partout. Les gens comme okende ko zonga okende. Soki natali ndeko nanga comédien yo nani wa posona ke nani oyo. Vu de loin. Tala immeuble azotonga. Na landa yango na documentaire. Tala immeuble azotonga. Ça dit quoi? Contact de secrétaire. Il faut être artiste, n'a pas joué, n'a pas passé, c'est ok pour des cimetières. Il faut être yango. Mon tour était à Kanda, il y a le bien à pasteur. Comment tu peux marcher avec le passeport ougandais? C'est faux. Il y a mis balai. Au lieu de dans Ouganda comme kuna batte, à côté de kina, bakanga pe ken piano. Na ye bazaki esika mo na boloko mu. Oh ba mona na kula ta kena na Belgique. Bazalaki ke on le bosoba kanga piano piano. Abi tozonga Congo. Ndima aboy. Ko samba ibi ko samba te. Bazuye ba refoulé directement akita na Congo. Bata mikanda ozali Ougandais. Na Ougandais, tu n'es pas congolais, bazui sur un avion, ba donc c'est na Ouganda. Était à Canada et Angleterre. Na ibi monoko Ouganda te. Akosala ndenge nini? Hein? Et puis ça, il y a publicité, il y a Vodacom, et Bimi, il y a bon bébé. Alors, ça, c'est nini. Alors, on est en Ouganda, et quand on a bien, il y a bien un code moko wana, ils falsifié, des documents, donc ça y peine d'anglais 5 à 10 ans de prison, partout dans le monde. Faux documents. Hein? Ils ont un sort na été évité. Ça qui est na Congo, les réfugiés qui sont na Congo, ils sont congolais. Attends, la cosa que 2 jours na service de sécurité, ba ko sundola yi. Mais c'est que na Ouganda, o ya habilité akanda kuna nani? Regarde les botumo ya libulu na na okende poto na kasa de l'océan. Boko sinda pela bozo kufala. Hein? Ngana loko wana pele pesa ngai passe mini parce que moi je suis congolais, je ne peux pas avoir de passeport même congolais à Brazzaville, ni à Rwanda ni à Burundi. Je reste avec mon passeport congolais. Ok, ce qui est salé mina osaka des matchs nous sont va permettre ngapo okweya na kati na libulu ya kufate. Ezali nini osé 4-6 mon peuple péri par marque de connaissance. Akaza ne passeport ougandais, so kaza na ngonde ko sungaye or que et ko bomisa ye. Pourquoi ba refula ki?
Batou narrative en Ouganda, tu es Ougandais, le bas mon Ogamboka, oyebite. Le bas anglais, oyebite. Quel Ougandais? Hein? Alors, Batino le Soussou. Tanga souta na tribu mongo batote ta président bino vice ministre nango le bakanga bango na oyebite. Donc on a déjà infiltré. Hein? On a ezali infiltré. Alors tant bakangi infiltré wana ba refoulé yo vraiment ezalaka mingi na conséquence ya makasi eza en Afrique ezala misala pas ya Congo. Mais tout ça mon avait emballé belé eza qualité ya candidat mais bande kola biso belé o pour ba kende mboka ya poto balekaka toujours na ba mikanda ba mboka mo quelqu'un et ça là pourquoi parce que biso awa ba compliquer biso awa c'est compliqué nini okende kuna bolia nyai tsuko bolia nyai utama ba mboa ebele ba komena ba mboa na ba nyai rona ngona hein parce que OK poto ngo sala nini poto n'est pas paradis maman poto ezali okende na ba avantage muso ya na ba raison personnel balukamba bakende kyawa kani piana bakende kyawa ba forcément bakende kyawa moi si on a muso bakende ki bayeka na bango bakende semaine des semaines bazongi. Il n'y a rien de spécial. Ba jeune belé papa tozo mona pe ba jeune belé oli ba matela kaka na kisa c'est ça kaka aketa msosa le passeport mo ya ba ndekola biso ya 242 tam so soit kuna asali ya 244 surtout ya 244 ya ndo ezara nini babiloko wana po ya biso awe la compatible tito ndenge nini bon on va ba vageline bande muso kendeke pampa ba yebi yango te ndeko yaka le kabo les gars, mais ba original na ngonde autre. O bengeleni, o teka, o ndo abokoko. Ba pile ba vaseline na ngonde. La kisa biso na on ndeko na nini oyo. Oh. Ya, cela ya kana cela na. Obi comme la papa simbele micro. Comme la ngonde ni o teka. Ko katolonge ntwalo tini kabomenaria yengenero watola yoke. Na zoka mina diete comme na ngonde za to la ngona kati na. Katolonge ntwalo tini kabomenaria yengenero watola yoke. Eza pona nini? Ezali pona nini? Kisi na biso utina bokatola na ingere to treta kama Kongo pasi hemorrhoide mpotari bu. Na liburu amanefu yaliwa be yoke na yoke. Liburu amanefu kama mwe. Liburu amanefu ko bite fumanga ni liburu amanefu te. Du nouveau dans vos kiosques, un nouveau numéro de votre magazine Flash Info. À sa une, Roger Route Kolwezi Solwezi, dépêché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka rencontre le président zambien Jean-Marie Kassamba, le JMK de la presse, du village à l'avant-plan du secteur médiatique africain. Parcours atypique d'un enfant dont la passion de la radio est venue trop tôt. Moïse Katumbi inaugure le siège national d'Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi, à l'Assemblée nationale, chambre basse du Parlement congolais. Christophe Mbosso, un bilan largement jugé positif. Et pendant ces temps, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de femmes, Marie-Olive Lembe Kabila fait carton plein au stade Joseph Kabila à Kalemi. Je suis venu sur la terre natale de mon beau-père, a-t-elle déclaré aux habitants de Tanganyika. Édito de Jean-Marie Bassa, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, deux frères condamnés à s'entendre à lire. Dans le corps de votre magazine, l'Office de route réceptionne le deuxième lot de nouveaux ponts à Matadi. État de lieu du leadership féminin dans le média en RDC, communication de Pauline Boukassa, rapporteure adjointe de la commission de discipline et éthique professionnelle à l'UNPC, Union nationale de la presse congolaise. 24 pages d'information, 24 pages qui vous fait placer à la une de l'actualité et www.flashinfoplus.com pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Franchement, on dit papa tu as un micro. Vraiment, tout na mituna na yo. Na ninga songa soko mo pa bato bazona. Voilà, à tout non. Voilà. Oyo ezali caméra et puis ndengo zali awa mokili mbazona ndayo. Iye ndakoma oyo mobeleli se bayi komana ngobe kisasa mobima o. Poto mobima mokili mobima. Mpoto mobima. Nesika na bino minele wa. Ndakoma mobeleli se. Ngoya o.
bolakisaka nga na talatala na bino ya monene wana bokula na talatala na bino ya monene bon aloba nanu kiso peut-être biso bato baza mpe bazolanda biso oyo basala baproblème oyo olobi baocontacte oyo ndenge nini nali na kisi na ngai nateletaka makongo mpasi ya molaide mpo talibu nkomo na yango longenjwa lokatu longenjwa lotinika bomena alia engene lo atola yoke ngai moko mpe isenge mpe ala manso machuku bamongo bya mangono esuku molibo mena alia ntena iboko epe anasa bandekolanga bamongo ok ndeko so moto alinga contacte ekasa baproblème oyo tolobi akobenga ndenge nini tokozwa ndenge nini nayalaki na nimero na ngalo nayalaki na lokole me bana na bino afiki to ala bayiko bingaka ngai na awa na lokole babengi lokole ne telefone azalaki na yango bana victoire bayibi atikali lokole ba victoire binga lokole yango wana mikolo na ali kosala malamu te ndako sikoyo eza wapi mpaka juma mpaka juma wana aveni nini biso toyali na avenir te biso toyali obeya bongo soko okomi na beya te wana na beya te na pe vima ikotu eglise moko ya banga njame pe vimba mpo ngai naza na sosimex ouais ngai naza na entré na baconcession ya bra congo biso toyali na pe vima wana na ngamo oyo batia biso na banako ya boseke boza na alobi batia bona ndako ya poso bona kawele toyali wana ok soki bokosunga ndeko na biloko na ye evanda moke kuna ai oui papa ngai nayebi parce que biso baza bala ngambu na biso ngai nayebi comme ça ngai napesa numéro na nga comme ça soki bato baluki kisi et puis napesa adresse vu que biso na bino bokozwaka moto 1000 francs okomi ntina ndako oya so moto aluki kisi ngai à travers ngai nakocontacte en tout cas merci beaucoup kombo mpe l'équipe asi obididi nyakomapambola yo nyakomapambola mpe yo openga ngai na nimero nini opesanga nimero na ya lokole napenga na nimero ya lokole nakopesa nimero nanga lokopesa yo bien bokokutana voilà ezalaki ambiance ya émission nde katonde koloba papa lobi bato bakisi esalaka mpe te esalaka surtout ye okoti na mbandaka na ingende na kati kuna ezali biloko makasi original asali no mélange te ekoti baproduit chimique te vraiment soko voilà papa na minute oyo nde tozoloba awa lite ya kanda kiti ya kisasa nayebi te okoloba nini aza deya na mabele afaci beton mais moto ya chance te kiti kisasa na passeport nini ougandais passeport ougandais no passeport congolaise alors moto na moto na compagnie par raison chance na mettre tout ça ne bandeko au ça sous biloko ndenge on a parce que bamboka moso ça 10 ans 5 ans de prison pour mon y participer du way na biloko yo tozoye baté ba conseil ni oko pesa non seulement qualité ya quand depuis ba nyonso bandeko la biso nyonso to bakoma mo lontre ka potonde eza suka final ya makambu bazoke ko souffrir bazokwaya na kati ba mai bebele bazokufa oko pesa ba conseil ni poto ezali paradis te kaka ndenge omoni mapata oyo kuna okuta yango baminda kuna eza en couleur te poto en couleur kaka mpona baminda mais baville moderne tangela ngai poto nini eleki dubai tangela ngai poto nini eleki dubai tangela ngai poto nini eleki pekin chine tangela ngai poto nini eleki tokyo japon eza te na 4 europe eza baancien constitution net soki meme na grande bretagne batonga yango mpenza te na Londres batonga yango penza te parce que bani na mbongo ebele balivre na bango mais batonga pena à Londres te c'est-à-dire quoi porte ya paradis te soko ozo horoscope okoki kokende otali ozongi mais kokende na babwato na banzela oyo bato bazosila eza malamu mamba porte poti oyoki yango nayoki yango ezopesa ezopasi parce que bato mindele bazwaka bana na biso baliaka banyei na bango na masuba na bango c'est-à-dire quoi ntango alesi yo nyei na masuba ata pesa $100 okokufa mbongo wana ekokunda yo omoni bible ezoloba bateki molimo na yo bible ebisi biso na Matthieu 16 verset 25 26 à quoi c'est un homme de qualité tout le monde se perdant son âme eza mawa mpe pasi vraiment lelo ozomoto omona bandeko na biso mosusu baza koencourage yango bapapa mosusu meme na baréseau sociaux baza koencourage yango boyo aussi occasion wana te soki osi occasion kolia na mpasi oyo ezali okolia kosomba lupango nalobi ya mama mbwa ya nyama alia nyei na ye nyama oyo ya nyama alia nyei na ye jamais possible mais nyama n'a pas l'intelligence elle est restée
Tant que moto kolia nyei ya moto ya moninga moto aza futi. Soko biba papa wana, ce sont des pratiquants. Là batu ya kisi ya science occulte. Tant que ta mobile na mobile. Ezo ko le nyei. Tant que moi na moi si. Ozo lia nyei. C'est ça ba tita na ba zo sana. Ota mwana mbwa, ozo sise fumangani mbwa. Ezo ko le nyei. C'est la même chose, il y a un système na bango. Parce que Proverbe 15, verset 3, les yeux d'intérêt tout liés, ils regardent le bien et le mal. Et le foot de la bango, Romains 6, 23, et ça dit péché, c'est l'amour. Voilà, merci beaucoup, prophète. On voit presque à la fin, il y a émission la biso Oyo. C'est tellement qui comme faute de temps, la moins peu koto awa, église et bandit. Nous sommes vraiment obligés à kokata. Ton côté le malabiso, hein? Ton côté le malabiso, pour awa, so comme la souka, ton télé marapena. Naramulaï, hein? Moi c'est un binga. Moi c'est un binga électrique. Il faut un bagarre. Dès que ça tient un message. Abio, électrique, Abio, ça va tirer l'électrique, résister. Résister. Ça dit quoi? Poitrine électrique, on a moins si na yo. Ok. Poitrine électrique, on a bassin sauté. D'accord. Parce que moi si on a qui bassin sauté, moi si on l'indakaï. Voilà. Parce que moi lula bassin mosusu. Na ba kombo wana. Déjà, au côté de la carte, il y a écobiste, jobiste et pématikiste. Merci beaucoup, papa. Bon gentil. Et puis, numéro de téléphone, si c'est numéro de téléphone sur Ozwangai 00248 49 43 89 610 49 41 Ozwangai. Et puis, privé dans 00243 99 42 937. Bambote ezate. Ozwangai bambote na pesika mokili mobimba. Pesa mbote na Zifio Tunani. Na Zifio Tunani. Zifio Tunani. Zifio Tunani. Voilà. Pesa loko zeloko. Na relio fort. Yela soka baso tselage salelanga bikamwa. Yo ndima ko sona mwana miso ngana sente. Ya solo Asi ma. To bandaka la Zifio Tunani to suka la Zifio Tunani. Maidadi. To yoka nzambe ko sala kola pambola suba émission kitoko. On a dit c'est le mot la vérité, rien la vérité. Vérité. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci aux combattants de la Lyon. Merci à Berlif Ngamete, voilà, image sans microbe. Garçon à taille S derrière la caméra. Merci au docteur Laurent Macabou. Merci à la Queen Pilov. Merci à Mabita Kisombe. Il y a champion Caps Kapangala, l'homme à la Rolls. Nani Souna Boakite, Laetitia Pembe, ma copine chérie, je t'aime énormément. MK, Marco MK, je te salue. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Africa LNG TV. Bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa LNG TV, la magie de l'info.